Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasaki dila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa kibino. Na boelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Merci na bino ndenge bebo sa ba télévision na bino pona kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple bon début de semaine on va voter na bino to fond la sono pour que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya assista qui na cérémonie funéraire organisée na occasion ya inhumation ya feu docteur Ag Ngembob ancien président namibien au akufa kibongo le 4 février Nadine Nation na pesi bino ba détail. Organisé na acropole ya ba héros esika oyo wapi ebongisami pona ba héros nationaux namibiens. Cérémonie oyo emarkaki présence ya ba chef d'état pe gouvernement oyo ba utaki bipai na bipai pona koya ko rendre ba derniers hommages et pa ya ancien président namibien Dr Ag Gengob oyo akufaki le 4 février. Après mo ya circonstance etangamaki et pa ya président intérimaire Nasima Bokundami et yaki kosalema kuna tomonaki présence na ye moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo abwakaki zelo kaka ndenge ezalaka na suka ya cérémonie ayebaki kozwa nzela ya aéroport pona kozonga na République démocratique du Congo. Na marge ya obsèque ya président namibien Ag Gengob kuna na mboka ya Namibie ba ke président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya participa ki susu na réunion ya ba pays contributeurs ya force ya SADC na Est la République démocratique du Congo réunion o ezala ki élargi na Burundi pe chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki bongo na homologue na ye ya Malawi ya Afrique du Sud ya Burundi bangonde bazwaki part na bokutani oyo na officiel congolais pe ba membre ya gouvernement bakisali susu cabinet ya président de la République pena ya armée na masolo mususu boye ba regroupement politique union pour l'action pe union nanga koloba UDPS bazalaki pe na consultation na informateur Augustin Kabuya week-end de l'équipe kuna na quartier général na ye kuna na hôtel Hilton na commune ya Gombe. Stéphanas Kande azaki na compte info lingala. Dans la rue, vous ne voulez pas vous manifester. Je suis là. Ezwaki maloba liboso ya ba chevalier de la plume Jean-Jacques Mpanga Wakalabwa coordonnateur ya regroupement AUN atalisaki ke ba échange na bango ezalaki fructueux apesaki na kombo ya regroupement na bango merci et pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na choix informateur honorable Augustin Kabuya action pour l'unité nationale Bazali indivisible Bango Bayaki Lokola ba membre à part entière ya Union sacrée de la nation Tozali bongo na 8 députés nationaux oyo bazali déjà na kati ya majorité ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba décider ya ko accompagner président de la République na deuxième mandat na yeti na suka. Augustin Kabuya informateur ayamba ki pe lisusu première force politique ya Union sacrée UDPS ya Tshisekedi o bazana au total na 70 députés Bango Bayaki na consultation pour na réaffirmer appartenance na bango na majorité parlementaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo délégation na bango ezalaki conduit par secrétaire général adjoint de Buzibu Baloba bandimi ya kokotisa 70 députés na bango na majorité parlementaire
prévu na ba signature na bango ya acte d'engagement pour na rendre officiel ba démarche na bango. Première force politique ya Union Sacrée baba kisaki que en dehors ya 70 députés baza pe lisusu na ba député ebele oyo ba regroupement mosaïque na bango ba bimisi. Par félicitations ya kitoko pe ya makasi et pesamaki pa ya informateur honorable Augustin Kabouya na musala kitoko o azali kosala. 5e anniversaire ya commémoration ya liwa ya Antoine Gizenga ezala qui célébrer week-end et l'équipe na résidence naye ya Bouma kuna na commune ya Ntsele na présence ya secrétaire général pe chef ya parti ya Palou maître Didier Mazenga Mukanzu pe veuve ya Gizenga and Mbuba pe ba militant ya parti Michael Bristoto azaki on na compte Fulinga. 24 février 2019, 24 février 2024, et Salinenge Tozolo Baboye, 50 jours pour jour, depuis l'immortel, le vénérable Antoine Gizenga Funja Kufa, et Inaki Mabenenge Bozali Komona Awana Machita Agizungu, na Bouma, na résidence naye, Makala Etikalaki, Putulunde Mataki, na rythme ya Bome Yungana. Ba militant, ba cadre peu ba différents invités, ba répondant qui na rendez-vous au kitoko, ambiance ezalaki haute en couleur et bongo temoye moko secrétaire général, chef du parti, le seul et l'unique à Palou, Didier Mazenga Mukanzu ayaki et yindaki na nenga kosakana te, ba militant ba yambaki kitoko, maman Anne Mbouba, veuve ya Antoine Gizenga pe ayambaki avec un pacte pe idéologie. 24 février 2019, 24 février 2024, ndenge tolobaki sali 50 jours pour jour depuis Antoine Gizenga akufa boye milulu oyo e kobaki na messe moko makasi oyo ezalaki célébrer pa ya Abbé Rémi Kamulwei oyo na omeli na ye asengaki lisanga pe bolingo na parti oyo Antoine Gizenga atika sima na ye le seul descendant idéologique ya vénérable pe immortel Antoine Gizenga Funji excellence Didier Mazenga Mukanzu secrétaire général pe chef du parti ya Palou azwaki bongo maloba asengaki cohésion pe unité na bato bakenda bazonga boyo kandenga communikaki. C'est l'occasion pour moi, comme je l'ai fait à l'issue de mon élection en qualité du secrétaire général chef du parti Lumumba Signifié, de lancer un appel pathétique à tous les cadres, militantes et militants qui hésitent encore à revenir à la maison afin de construire ensemble cet édifice nous légué par le père fondateur. Je cite le patrice Emery Lumumba, patriarche Antoine Gizenga et leurs compagnons de lutte. Simanaye, maman Anne Mbouba, veuve ya Antoine Gizenga, asengaki sebo moko na kati ya Palou. Bosangana, parti zonga moko, warande na kondima yo, na kondima bino nyonso te, bozongi bokomba na peta ya Gizenga. Ba visita ki bongo sima nyonso, mausolée ya patriarche Antoine Gizenga pour na dépôt et gerbe de fleurs. Kasi papa secrétaire général pe chef du parti. Awa konzele ya Bouma efongwami, eza po yebisaka bana Palou nini. Na zongi selibino, parti o babotolaki yango. Pardon mokonzi olobi. Na zongi selibino, parti o babotolaki yango. Tata wana kuna ya église la consolation et pas ya pasteur Josué et si ala la kala mais andi mate ba melindobo. Dynamique Bati Lukwebu Oyo Baza na forum ba artiste ba salaki confirmation ya coordination provinciale ya ville province Kinshasa P4 district nyonso esalemaki na salle Manganda kuna na commune Njili na quartier 8 héritier mapinde miazako na compte Fulinga. Nantango ba parti politique mosusu pe ba regroupement politique bazali kolala pe kolekisa na bango na ba fertilité bo simba ke dynamique ba tilukwebo oyo basangani na forum ba artiste bango basalaki confirmation ya coordination provinciale na bango po na ville ya Kinshasa pe ya 4 districts mobimba elekaki na espace Manganda na Njili quartier 8 et pa wapi dynamique oyo ba consolider base na bango na nzela ya autorité morale
pour ba principe nyonso pour na rendre AFDC na bango machine politique moko ya munene pe baye ba ko soutenir diplomatie politique ya honorable Modeste Bahati-Lukwebo le professeur oyo azali ko mener bisika nyonso pour na ko appuyer misala ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bosimba ke nyonso elekaki kitoko baba artiste oyo bango nyonso balobi bazali engagé pour na ko soutenir autorité morale na bango Modeste Bahati-Lukwebo pe oyo azali ko kumba regroupement ya AFDCA baba artiste bango nyonso bazali déterminé pour na ko soutenir parti AFDC pe basengi na ba cadre nyonso elongo na ba cadre ya AFDC ba soutenir pe ba contribuer na parti politique na bango po misala et kende liboso pe parti politique et connaître prospérité bo simba ke bazali ko bele la slogan na bango ezali AFDC, mon parti, AFDC1, mon regroupement, Bahati-Lukwebo, mon autorité morale. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur délégué national ya Dynamique Bahati-Lukwebo, Sam Bakasende Wakasende Alobakibui. Bazwaki Mokano, ya kobanda installer le forum de Bahatiste dans la province Yeso. To bandi na province ya Kinshasa, bomoni ba Kinois, baditiki nyonso bana Django bana Mwamba Lukonga Funa baye kondima appel wana alors to pesipe lokumu mingi na CG na biso oyo azali kosunga biso po tosala musala malamu donc po na biso to sengi na bana Bahati nyonso biso banso sima mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi et puis biso banso topesi longonya na okisanga buya mwana bute oyo azali na soutien na biso po asala mosala na ye kitoko ndenge longo bandi nyonso wana ezali kotalisa ke baba artiste oyo bango nyonso basangani bongo na dynamique na bango bazali kosala mosala po na ko soutenir autorité morale Modeste Bahati-Lukwebo enfin ke misala ekende tango nyonso liboso. Na masomo ke monde musulman bango ba célébrer ki week-end eleki anniversaire ya naissance ya Iman Almadi nyonso elekanaki na mosquée Rasoul oizamu na commune ya Ngalima héritier mapine mi France kanza bazaki na compte ya Info Lingala. Monde musulman ba célébrer ki anniversaire ya naissance ya Imam Almadi oyo die a salaki apparition epai na ye le 15 ya mois islamique ya Shabam boy imam Muhammad ibn Hassan 12e imam ya descendance ya prophète Muhammad ye ayebani mingi na kombo ya Imam Mahdi pe sauveur oyo azelamaki bosimba ke cérémonie oyo ebandaki na lecture ya ba verset ya 5 Coran pe na sima elandisamaki na récitation ya hadith al-Qissa na honneur ya famille ya prophète pe eyaki mo ya premier vice-président ya conseil supérieur ya ba chiite Cheikh Ali Rahal oyo ye azali pe deuxième vice-président ya conseil Cheikh Sulaiman Dangama. Bismillahirrahmanirrahim. Lelo zali mokolo ya monene pona biso ba musulman chiite mokolo oyo tozali ko kundola mbotama ya Imam Mahdi réformateur les guidés oyo akoya ko défendre ba opprimé contre ba agresseur. Donc le président lokola mokolo ya oyo biso to sengi pe na nzambe asalisa biso pamba te mboka na biso eza na pasi nous sommes des opprimés nous sommes des agresseurs eza na bato oyo bako boma biso bako panza makila na biso yango wana to sengaki na nzambe apesa biso victoire acha musika na biso ba ennemi oyo bamoni makila ya ba congolais ekomi lokola masanga bamelaka yango na ba ekalusu ko bamelaka na ba vert yango to sengi na nzambe apesa biso victoire acha na biso musika ya benemi oyo bazali koyoko la biso na kati ya mboka na biso na kati ya mabele na biso. Boiba musulman nyonso ya chiite bosimba ke ba considérer ka prophète Muhammad lokola so ya messager ya nzambe bazali ko croire na apparition ya Imam Mahdi oyo bongo a établisaki gouvernement oyo ezalaki basé na justice topé boyenge beni na tango ya suka ba fidèle musulman ya conseil supérieur chiite ya République démocratique du Congo bango ba célébraka anniversaire ya naissance ya Imam Al-Mahdi na mosquée ya Rasoul na Kinshasa mingi penza na commune ya Ngalima epai wapi milulu elekaki na ndenge ya kitoko.
dimanche 25 février nde ezalaki clôture ya tout premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone kuna na paroisse ya CAC Limba Gare na commune ya Kisenso héritier Mapinde Miladi Landuba détail. Et bandaki mokolo ya lundi 19 février et outi koleka premier séminaire biblique ya culte francophone ya paroisse CAC Limba Gare 1 na commune ya Kisenso. Yango ezalaki bongo clôturé dimanche 25 février 2024 na culte d'action de grâce oyo esalemaki na occasion. Orateur ezalaki révérend Philomène Umba ye autaki na paroisse francophone ya Matadi pour na animer pendant une semaine séminaire oyo. Thème yango ezalaki malgré la loi le ciel peut tout changer malgré mobeko kasilola et koki kobongo la makambo nyonso. Boye l'homme de Dieu a révélé ki message na ye attiré ki yango na livre ya Esther chapitre 4 verset 16 à 5 P1 verset 2 alobelaki pe épître ya Paul et pa ya ba Galate na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 1 à 2 alobelaki ba signe du temps oyo ezali bongo parmi ba délivrance mosusu oyo ezali projet monene ya Nzambe pona ba chrétien na arrivé ya Jésus-Christ asalaki bongo na ba oyo akomisi bango ba héritier ba ye kosilisa contestation ndenge pasteur Umba asoulignaki na mbula makasi ebandai kobeta ba applaudissement et ba fidèle ezalaki vraiment au rendez-vous oyo bayaki ebele pona circonstance pe bazalaki ba invité ya ndenge na ndenge bayaki pe bayambamaki kitoko pona koyoka message après prédication elandisamaki na mot de circonstance ya évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ye encourageaki ba frère pe ba sœur oyo bayaki na culte oyo ezali coexister paroisse oyo depuis 1984 na ngambo mosusu a félicitaki pe a remerciaki révérend Philemon Umba pona ko animer na ndenge ya malamu séminaire oyo et se clôturer na ndenge ya Sengo Makasi mokolo ya dimanche 25 février. Deuxième séminaire ya culte oyo ekosale mabongo na temple oyo na paroisse nouvellement acquise oyo misala ezali kosalema bosimbake intervenant na deuxième position président général ya ba laïque ya 18e CAC ye abengisamaki na célébration pe alobi azalaki honoré poete azalaki invité na séminaire oyo ya Makasi et yo ke inauguré elan mosusu na ndenge na ye alobi ezali défi pe détermination ya komona peuple ko réaliser rêve na bango pe ba ambition ya Makasi a profitaki na occasion oyo diacre Claude Mbumba Mabika ye a promettre soutien ya Makasi na laïka communautaire oyo bongo azali ko diriger yango pourvu que gloire et bana kopesama et pa ya Nzambe ndenge a précisaki premier diacre ya communauté membre ya église du Christ au Congo ye ashitaki na kotondaka ba principe sacro-saint Dieu d'abord avant toute chose. Troisième et dernier intervenant ezalaki bongo ingénieur Marc Hulot ye a félicité ki culte oyo francophone ya Limba Gare 1 na ndenge bauti ko totaliser 40 ans d'existence. Coordonnateur ya ba paroisse culte francophone protestant ya CAC a reconnaître que numériquement Limba Gare 1 bango baye na troisième position na Kinshasa après PFK ya église du Rocher. Culte oyo et marquaki bongo clôture ya premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone ya Limba Gare 1 et connaîtra qui peut présente ya délégation moko ya Makasi ya honorable Neron Mbungu pe ba personnalité mosusu oyo basukisaki nyonso na prière ya révérend Jean Lelo ou azali coordonnateur ya district ecclésiastique une centrale pe pasteur titulaire ya paroisse oyo tuti kotangela bino na micro ya info lingala boyo ka ba pasteur ndenge balobaki atako lubeko ezali atako bipekiselo ezali kasi lola ekoki kofungwama mpona baoyo baza ya Nzambe yantake bana Nzambe tobangaka bipekiselo te tobangaka baobstacle te wana toyebi ete Nzambe aza elongo na biso elonga mpe eza na ngambo na biso bibelongolo tozala awa na Limba Gare autour ya mama ya likambo tobengi atako mobeko ezali lola ekoki kofungwama na ntina ete esala biso bolamu mpe makambo ebongwana tomonaki yango na nzela ya Esther mpe Mardoche makambo oyelaki bango kasi na ngolo ya Nzambe balongaki donc toyebisi bato bilakeli mabe mpe makambo ndenge na ndenge ekoki kosalema kasi soki kondima ezali lola eza kofungwama.
Congolais moko aza propriétaire ya parcelle moko ezami na avenue Elengesa atinda ki week-end leki bana ya quartier babuka ba soutenance oyo l'état congolais a tongaki gouverneur ya province ya Kinshasa Gentini Ngobilaye akitaki sur place pe a condamné makasi ba acte incivique oyo. Stéphanas Kande, Michael Bristoto. Ba image oyo bozali komona kotambola na ba réseaux sociaux ezali ba image vrai ezala kibongo weekend eleki mwana mboka moko congolais nouveau propriétaire ya lopango oyo esika bazali kobuka na commune ya Makala yendeko oyo a se permettre kobuka grande partie ya mire ya soutenance ya oyo batonga na avenue Elengesa na commune ya Makala ba patriote ba nzinga oyo bamonaki nde basalaki video oyo pe bapanzi yango bisika na bisika ekomaki kotambola ba telefone ti eyaki na telefone ya premier citoyen ya ville Gentini Ngobilambaka akomaki wana sur place pour na ko se rendre compte na situation azalaki réussi et pas ya ba notable ya coin oyo ya balabala ye apesaki ye ba détail ya situation nyonso nzokande ndeko oyo azwaki autorisation ya kobuka et pas ya commandant ya la police ya sociat ya la police oyo ezwami pene ya parcelle na ye. Commandant oyo akenda sango babenga kaye 12 yende azali na origine ya ba destruction méchante oyo population bazali ko bénéficier na route Elengesa ba profitaki na occasion pour na ko dénoncer misala ya mabe oyo commandant 12 azali kosala yende azalaka à la base ya ba tracasserie ya population ya coin oyo. Sur place gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka a pesaki ordre pour na interpellation ya commandant 12 ezalaki esengo makasi pe soulagement pour na population ya Makala boyo kabino mokondenge balobi na micro ya Info Lingala. Tsebela ndenge basé biso école yo totanga awa bana biso batanga awa mais tolani tolamuki temona ka un individu moko abuki esika oyo comment ya ko buka motake ye mutu nzela oza chef l'été salmia ko buka ndenge ndini take biko na police eza awa comment papa wana ko ya to na batwa no buka take pas ko ça faut interpeller bazo te bonani c'est ça zo buka oyo likamnini na biso ana posa nzela oyo beba ana posa biso ba makato zo na souffrance OK prince et fongola ba porte tomoni presi boye toza kosepela toza baba bakende kaka oza baba na leta eza yani na leta ako buka boye te fala sa mutu atekele ko bakanga na yena ye mutu wana ke fana ke kala toza presi te muni ka sali presi ya biso bien yo ko buka boye mutu abatika eta la munguna mboka amuta ko tika te mutu boye fako kanga asali ko sala te boye eza munga sali bizi mbongo na pa suwa biza fana utata suwa biso yo sali boye bakanga batika te kanga ke musika. Compagnie africaine d'aviation CA na mopoussé à souhaiter ba client naie ba meilleur vœu pour l'année 2024. Bonne année na CA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Vous en avez ça au lia pour kitoko pe ya qualité ba ki motiva pe sa santé ya kitoko. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bote la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto
Protivap. Et ça, pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Chante kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Papa Griffe kuna na 7e rue Mete Petit Boulevard aza kosala ba sapato ya qualité pe ya kitoko kende kuna po osombango. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre Moussara na yo na misé oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Nasa été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint Naé, ils allaient chez Gogo Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïli qui m'a politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur la monsieur on a passé à Badour à Kekele pour moi dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous boyo et gossé l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client nous soit contre Dakar. Donc, papa Chris Mawal, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête. Au dia batunion sur la fête. Là, t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage. Là, t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nene. Le col à Éric. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide le col à Éric. Il y a un sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Pour na kolanda info lingala journal et pour la peuple ceux qui vous s'appellent kinango merci na équipe rédactionnelle union au celle qui journal le kana kitoko na manda kuna ngala bino to pusani rendez-vous mais ko au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso Kobesa matondo accenti toi sakidila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kié ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion ayeko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité
pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.